La minute, Gauthier est bananaté. Ok. As un journaliste, mais il est banaté. Ouais. Mais fallait un monde à y bani makas. Ok. Nani on perd impact naï. C'est Fally Ipupa. Moi, sans c'est à Ninoane. Ils ont compris. Ils ont quitté moi mon kit. Oh, le long des aboyés. Amata qui t'a posé. Ils ont raconté que Gauthier oyé mon. Fallait à télémiona, Gauthier télé. Il y a PC. Avocat pour avocat. Voilà. Avocat. Donc il y a mon Fally fois à la prison. Il y a un moni ba PC 2 semaines. Voilà. Na 2 semaines wana o ba sengi wana, c'est-à-dire que Fally ya oya na ba preuve na ye et puis à la présent. C'est-à-dire que à se dégager nano na ba makamunyo so matanga de wing ça kundi azonga. Vérité tango éclaté. Na ebiki selon l'estimation niveau déjà na compréhension na comprendre na ba version sous ba pesinga na limite que ba opesa Gauthier raison. Voilà. Opesa raison t'es comment? Pourquoi? Quelle que soit ba preuve obinisa. Ba oluka façon moko ya otiaki na même pied d'égalité. OK. Et ça stratégie par revoir. Déjà tu as déjà ma dossier on a bateau ça que bazana dossier ya Gauthier on dirait baza bateau ya Fally. Vous dites écoutez, Gauthier Seye a diffamé l'artiste Timba Ipupa Fally pour avoir dit que Timba n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Oui, je réitère mes propos. Fally Ipupa Timba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Qui met un message pour lancer qui n'a évité. Parce que mission n'a pas place voilà. Parce que na Vivendi na France, bakenda kina avocat ya nani ya Gauthier Seye na yemo kopé bosolo na politique. Non, on était genre assurance wana ndeko Fally Ipupa akoki ko se ressaisir te. On permet clairement. Donc c'est-à-dire que ba manigance et au salama na kati à moins que yango to suto senga pena que chef de l'État na likambo oyo azolinga que état de droit et simba il faut batu ya bongo faut longa ba. Au moins que dossier yango et ba ko révoquer ba magistrat de là. Pêchement apparemment dossier yango ils ont comme glissant. Surtout pour naba oyo bazo ko appuyer en fait l'artiste Fally Ipupa dans le faux. Au moins que na ba carrière na bango pe ils ont comme un peu glissant. Parce que actuellement ça n'est pas de droit. Ba soupçon to yoki. Ngana ba source o na yoki ezaki moto aza ko lingaki ba continuer na procès oyo c'est souli. Obanda bango mabe. Invitation pour ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi votre MBS rentre. Cathy Fola, maman popo, maman de la nation, à côté de la bataille qui la bino le sous une fois de plus. À côté de la machine portable, na bino poto solo la sous son large. En ce qui concerne les actualités de notre pays, merci. Dans la caméra, je vois Armel au mot de mon cœur. Et à la régie, là, je vois Berli Vengame Tengametu, le lycée à Kobonga. Voilà. Et nous sommes coordonnés par notre cordon Clégis et c'est mon commotion de la presse. Nous sommes bel et bien sur Congo et c'est notre officiel télévision. Merci à mon général manager Papa Clovis Fipa. Je suis accompagné de mon invité, il faut le plus BG
Manda. Donc, avec lui, tu remets sous kolobeli là, affaire à disque ezo ya ndongo. Affaire après ya ba nombre nombre de albums. To la to la mukalamboka na biso, ba actualité zanga te nombre des albums na marché, ya ba musicien na biso ezo ya ndongo. Affaire après ya ba disque vrai na ba disque faux ezo ya ndongo. Na yebite to vraiment temps ya ko solo là. Na BG Manda et puis to komeka lisusu ko penser mukie du côté à Gauthier Sey na habité na intelligence et sagesse et à BG Manda. Qu'est-ce qu'il peut encore me donner aujourd'hui? Voilà, Armel, s'il te plaît. Fongole langa plateau vraiment na yamba invité nanga. Bonjour BG Manda, je vous salue vraiment affectueusement. Bonjour Makati. Bonne santé, bonne makam. Bon, santé n'a pas pena, ils avaient bien, hein. Pour moi, ils avaient ils ont compliqué mon cas. Ah, yo to benda bo santé za bien tenu. Tam sous. Pourquoi la bendi c'est que santé za moi bien. Bon ouais. Voilà, to za awa, to yambi vraiment le sous na Congo c'est officiel. To là tout la muki to moni le grand Mopao, la légende de la musique même actuellement pour tout le bango vrai, il d'être la légende. La titre honorifique de PCA. Voilà. La légende de la musique congolaise. À lobby. Par rapport à la titre, par rapport à la disque. Pour naïe, ba disque au bango bazouaka ezalaka bien certifié. Mais là, awa, ezana ba compagnie. Hein, ba entreprise mo boye ezo pesa batu ba disque soi-disant ba disque oyo ezo za la vrai faux na ebite qu'est-ce que okolo bela par rapport ya wana. Bon, vient biso rambo za moto abandi musique le lotin ma lobe za solo. OK, c'est-à-dire que lelo soto tali ndenge ba disque d'or ba pesa oyo soi-disant de ba certifié. OK, et ça par rapport à technologie. Voilà. Mais n'attends, il y a Kofiolo Mide Zaïbina qui disque, venant mon tête qui disque. Combien de CD? Bon, donc, il y a Siko Rose à la paix vrai. Pour le long, là, ma solo, bah, robot et côté n'am. Et surtout à YouTube. C'est bon. Il y a un moment, il vient de Zorambo, et là, on a, oh, à lobby, Aza vraiment la raison. Voilà. Il y a Maramou Belé. Aza vraiment na raison ya makambo belé parce que le lot artiste musuba ngo koko saka biso tellement pe biso awa na Congo moi côté technologie na mpenza to fongwa miti. OK, comprendre na ignorance to za na ngo belé pe ba ko kosa biso pona. Voilà. Et ba disque ngo na koyoka Mopao Mokondi alobi par rapport à ancienneté na ye na carrière na ye et le na quartier latin alobi avant na plus de 20 et quelques albums et le reste na C alobi il y a des orchestres oyo bakoyi ko télémater par rapport na ye bakoyi ko télémater que par rapport à nombre des albums oyo yaza nango na oyo yatia na marché ba orchestre belé te baza nango bongo donc na C ya ba 10 baza. Bon, mais éviter soit ba nolo bango la banani. Pour soit tiene par exemple na Papa Wemba. Voilà. Papa Wemba ça les gars. OK. Par rapport à carrière, Papa Wemba nombre d'albums na vivre la musique donc déjà les na éviter soit ba non ça la légion. Na banani. Voilà. Soit ça la on a wenge. OK. Wenge nini. Ya JB to ya wera. Surtout que na côté ya JB voilà. Moins de 10 a vous en a raison. OK. Surtout qu'on a côté maison mère na sikoyo akoki kokokisa wera kokokisa ba 10. OK. Surtout bandi pena ba album pena to yebena intervention rapide solo la bien opération Dragon oui après opération Dragon ba yo sala la queue le après à la queue le ba yo sala album wana siko ba longwe ba faire ba longwe ba yo sala album le roi témoignage. OK. ba yo sala témoignage après témoignage ça album ni
Flashing Geta. Ils ont le roi Flashing Geta. Donc, où il y a déjà 10 et ça commis et puis à dépasser. Voilà. Côté à Jibende, ils ont fait bon côté parce que Jiba a belé pour notre album. Net, il y a tout, oui, ça dit 13 ans. Voilà, balle de match. Balle de match, ça dit 13 ans. Ils ont un album, Moussou, en 2010, oui, ça Gino Caporeji donc Boutou donc Fuji banan wana et ça là au moins suivi 5 ans après. Voilà, vous comprenez donc tant aux albums le roi BSO de game wana pour bima et ça là 3 ans donc on a côté à quartier BCBG moins de 10 secondes. Voilà, mais côté à maison mère c'est dépassé 10 et peut-être il y a dans ça la vision, peut-être il y a ma génération, il y a ma papa ou mbaté parce que quand on parle déjà des papas ou papa ou mbabandaka, il y en a avant Fiolomide. Pour même sur total il côté à King Kester peut 10 secondes au kokati. OK. Pour avoir pas belé au Isaac Abandog album. Donc c'est-à-dire que à un mois minimum il y a raison. OK. Et par rapport à des disques et en fait par rapport à disque d'or ndenge ba pesaka ba disque d'or et qu'est-ce qui fait à ce que artiste a un disque d'or peut-être bande ko ba ko zalanda ko ba yeba na tango kalizara que faut ka 100 000 exemplaires. Voilà, et puis 100 000 exemplaires mingi zara na ndenge ya France voilà, faut ka 100 000 exemplaires na France. OK, de ba pesio disque d'or. OK, sikoyo il y a tout recommence qu'il faut Snap, sinon Snap il y a 50 000. Voilà. Snap en quoi ça la catégorie ou bien seulement 50 000 puis bon na catégorie wana na kati wana ba musu eza ke catégorie musu eza ke 50 wana. Voilà. Ba osala loko eza ke ba musu ba komoteka na en ligne ba ko sala sommation. Il y a ba plateforme place nyonso teki ba sali sommation. Voilà. Ba o batekaki sur le plan physique. Ouais. Ndenge ya ba disque ba CD ba ko totaliser. O etekami en ligne, na o etekami ya ba CD tant bon ça là tout est un total na musu et pesi 50 000. Ba pesi même mususu o ezaki ba musu neti par exemple o zo tia makele neti ya fali. Voilà. Ya fali zo tia makele parce que ya ye ezaki ba sangisi. Il y a en ligne na oyo il y a physique. Voilà. Siko il y a physique ezaki asalaki des stock a sombi nombre moko boye belé ba misi mon ba sombi ba disque et non que ba yoki yango. Quelle différence pour ces amis? Oh, et donc ba ko sala ndé ezabona ko yata musu na usine o ebusaka ba CD. Voilà. Et puis que par rapport à en ligne na tekita mususu 25 000. Bon, 25 000 voilà pour na ko 50 000 fona sa ndé. Voilà. Ba ke ba salisi wa ba CD. Ba sombi no moto mo abimisi mbongo. Ba sombi ba CD. Bango moko ba sombi. Kasi ba ko bimisa producteur te. Voilà, voilà. Ba mission na ninga producteur moto boye. Akina ya salisi ba ke pe ba vérifier. Place ba salisi ba CD. Oui, bimisa ki 25 000 exemplaires. OK. Et que 25 000 wana nyonso esili. OK. Ba ke ba déclarer mon Snap et puis Snap a bien atali o teki en ligne na oyo c'est cause en raison de péché. Voilà, donc c'est là où le bas blesse. Marabo est un dongo. Naibisio, je m'en mets. Parce que net il kambo ya fali lelo net olo babu. Israël motombaza kuna na Vivendi na France. Akena na Vivendi et puis aoke na Snap. Voilà. Parce que makambo yo fali déjà na zaboye samedi ils ont battu poto si ba bengo fali akenda na poto ti bomoni azali na concert na fali akenda na poto pona ngendo yebisa na bata Snap ba pesa Gauthier ba document ba preuve. Oh là là. Tu comprends? Donc c'est ça où ils ont que problème les amis. OK. Mais bango sur place va découvrir parce que déjà sans makambo tambola. OK. C'est-à-dire que ba yebi que oui problème les abouyi. Voilà. C'est pour cela Gauthier pas au senga que procès oyo fozala hein na niveau na que international ba mona pe que artiste bouya zo samba pona likambo. Voilà. C'est par là parce que moni
bato ba conseiller a fali soit disant nde balobaka bureau na ye bato mayele ba mama na bazoba pena nde baza kuna voilà po na minute ba mo sambu sa soit artiste ok po lelo bato mosusu balobaki o soki nani fali Gauthier so ezaki alobi ya solo au moins ateka o matsa fali te na minute Gauthier ayebana te ok aza journaliste mais ayebana te ouais mais fallait aza moto ayebani makasi ok na ye nani a perdre impact na ye c'est Fally Ipupa moi sans c'est à nini wana ozo comprendre ezo quitter moi moki po lelo neza boye amata kita posé eza makamu te ke Gauthier oya ye mo Fally atelemi wana Gauthier atelemi ya pesi ba avocat te po avocat voilà eza mambo avocat te donc ye moko Fally fois à la présent yango no moni ba pesi 2 semaines voilà na 2 semaines wana o basengi wana c'est-à-dire que Fally ya oya na ba preuve na ye et puis azala présent c'est-à-dire que a se dégager nano na ba makamu nyonso o matanga de wingi sa kundi azongao sa kundi déjà zongawa voilà raison moko dezala o atozo bela to mona fièvre non na kata ya nini ya tribunal voilà ye mo azala eza makamu te ko Gauthier ye moko te na lobi péché au monte que moi ko banga muso ezali pour jusque là bon éviter peut-être peu expression faciale peu et fundaka mais to moni nani ndeko na biso ndeko na biso ya bosolo na politique alobi ye akendaka na source pour information tomona ke na mboka maindombe kuna na kati ya bela tana kata kokombe na kendaka nde na ye na Vivendi na ye kozwa pe solution bala kini bozala ki mais un message moko lancaki na yebite parce que émission na ende mo place makambo voilà parce que na Vivendi na kuna na France bakendaki na avocat ya nani ya Gauthier na ye moko pe bosolo na politique non ati genre assurance wana ndeko Fally Ipupa akoki ko se ressaisir te non parce que au moni Gauthier sur la autolanda a auto ça la vidéo oui on a expliqué par rapport à audio mo etambola ki yo asengi pardon et puis bandeko ba warrior entre autres tobuni na nini ya Alexis Wech azo finga voir même Gauthier c'est kolobake to kolimbisa yo te atozo senga pardon voilà je sais pas oh yango na moni Gauthier alegaki ye moko pona kopesa message par rapport à ba mwanza o bango ba créer ok ozo komoni bango ba créer ba mwanza na bango bozo memango le roi ndire ya ko sala impact ya artiste mais or bozo bomaye de plus en plus voilà pour vérité tango éclater na ebiki selon l'estimation niveau déjà na compréhension na comprendre na ba version musu ba pesinga na ndimité ke ba opesa Gauthier raison voilà kopesa raison te comment pourquoi quel que soit ba preuve obimisa ba oluka façon moko ya otiake na même pied d'égalité ok et ça stratégie par revoir déjà toyoki déjà ma dossier on a bateau ezaki baza na dossier ya Gauthier on dirait baza batu ya Fally voilà donc ba permettre que clairement donc c'est-à-dire que ba manigance o et au salama na kati à moins que yango to suto senga pena que chef de l'État na likambo yo azolinga ke état de droit et simba il faut batu ya bongo folo la bango au moins que dossier ngo et ba uti ko révoquer ba magistrat apparemment dossier ngo ezo comme glissant surtout pour na ba oyo bazo ko appuyer en fait l'artiste Fally Ipupa dans le faux au moins que na ba carrière na bango pe ezo comme un peu glissant parce que actuellement toi en état de droit ba soupçon to yoki ngana ba source o na yoki ezaki moto azako lingaki ba continuer na procès oyo c'est souli sous les kauka oh là yende muta olobaki akosuki sa Gauthier oh là là mais pour na Fally alingaki ke likambo wana ki batika ngo bongo eleka na ngo bongo mais il paraît pour na soule yi aza déterminé abi akosuki sa
Gauthier et puis à Royemeli. Et puis Gauthier Azanani, quatrième pouvoir. C'est ça le problème. Il y a donc, c'est-à-dire que bah tu vas confondre Bélé. Voilà. Bah confondre Bélé. Diffamation au bango, c'est-à-dire au moins même une vidéo où Gauthier Salaki a expliqué par rapport à l'infraction. Dans le diffamation, et ça par rapport à quoi? Parce que ce bazon c'est une émission là. Ils ont un débat dans Manix. Contradictoire, voilà. Manix, Makamo ya lobaki chauffeur. Ou on diffamation. Voilà. Kaka oyo fait, oyo Gauthier lobby comme diffamation. Okay. Donc, c'est-à-dire que, y a un moment où que, soko hollandais li kamo, na ba source mususu zo bimaka, na mona ke place wana ba olingate ba ko isafali. Ok. Mais aux hommes on a été que presque comme on dit na danger. Donc comme on a danger sur ces termes. Exactement toute question à danger mais le problème c'est que justice na biso et aux ala toujours faible. Parce que na place où ya koloba a ba koloba ati. Voilà. Na place où ya koloba ke o eza i ba ko koloba ngoti. Ba zo rendre justice na biso et ala toujours faible. Et vous êtes sûr qu'avec notre gouvernement actuel, messieurs, sous les Kauka, vous allez au-dessus de la loi? Non, c'est-à-dire que vous allez au-dessus de la loi. Quand on a sali analyse morale de loi, on a sali droit. Voilà. On a G3, donc on a yebi penza marambo. Ok. Selon des gens qui ont sali estimation, il y a évolution, il y a nini yango. Na commis déjà au pour Gauthier. Aza tellement sûr na ba information na yi. Voilà. On se comprend. Et mon année même la sortie médiatique na yi. Donc c'est-à-dire que aza sûr na ba preuve o yazana. Et puis à insulter Falité et en place une vidéo o eza ka fini Fali azate. OK. On se comprend. Si que place des faux ozala Fali alobi ki a diffamé yi. Na nini. Voilà. Pour alobi ki yé carrière na yé. Ils ont construit un mensonge. Par rapport, il y a preuve à l'Ibosso, ils ont les vivendi. Voilà. On est presque déjà côté lié. Et puis, ils ont la partie, moi, quoi, le bas qui, yo, aux oies qui disent d'or, na droit chemin. Et puis, tu viens encore nous redire que, première fois, aux disques d'or, c'est, voilà. Voilà. On comprend donc, c'est-à-dire que, on y va au sabiso pourquoi. Et puis, tant que tu vas battre comme là, et là, on y a commis que, première fois, aux disques d'or. Il y a un déplacement au nous, voilà. Ce qu'il fallait, à l'obagi bongo, pour tant soso, à yo qui sa David Monceau, pour ma passe. Parce que disque d'or, on a David Monceau. Voilà. On se comprend, droit chemin, c'est David Monceau. Ok. Beaucoup on a un problème na bino na ndenge bokabwana. Mais il y a roluka que au prouver David Monceau au lobine que oui, atana zana yote mais na ozora disque d'or. OK. On comprend donc sur landeli babilo ko mona ke ezana babilo ko mona ba ezana babilo ko mona na kati wana o ezake ye alobela ki ba terme. OK. Yango abo iba disque d'or nyonso pona ko lazike ya yende za spécial. OK. Oyo ajango montapesi yango isa producteur na yete David Monceau. Mais apparemment, selon peu nani ndeko Gauthier c'est ba disque d'or wana to ba remettre en à la moyenne cérémonie et puis bazongi sango na sol française. Voilà. Mais c'est-à-dire cérémonie ba persona brevet o ezola kisa symbole que oza certifié. Voilà. Ye ya ko pesa cérémonie ba yeliso ozomona place makambo o ezo ya minene. Vous comprenez? Voilà. Vous avez place makambo zo ya minene donc o ezake na landi même ezala master moko lobila ape Fali. Na moni asali mo analyse ya ko takepe mo batu na bango. OK. Abi na alio makambo ndenge zo kendeli. A poser bango question et siko so ezake adversaire au biso tozo sous-estimé voilà. Et qui a prouvé le contraire, il y a Obino Bokanisa. Boutier artiste wapi. OK. Na sepele na moi analyse ne comme on est qui mangai. Là il s'adresse directement à bureau ya Fali. Donc c'est-à-dire que il y a des choses où ils que avant ya ça il faut réfléchir. Voilà. OK. Lelo bazana guerre na Fali mais yeba que
lelo likambo nyonso soki eza ke fali fo yeba ke à part faire kozala adversaire ni na musique eza na bato pe oyo eza ke ye asala bango mabe balingaki te. Ok, voilà. Preuve ane tomonango meme na makambo ya faire ya faire eza ke faire aza adversaire afali ayembaki tobloke mais eza na bato mosusu oyo mpe eza ke balingaka faire ete balakisa pena ke faire azwi basepeli. Ok, voilà. Donc na babiloko oyo nga na kolobaka aboyi fali ipupa likambo na likambo ezala na ntan nango me nga selon analyse na nga fali akomi na déclin. Voilà. Mais BG Manda, pourquoi bazo tia kaka faire egola? Parce que David Monson a travaillé na Fali, actuellement il est avec Héritier Watanabe. Mais pourquoi bazo classer kaka faire egola? Pourquoi? Non, parce que adversaire il y a liboso ou ayebani c'est fait. Ok. Et puis par rapport à taille c'est fait pour l'instant. Voilà. Na ndenge carrière. Malgré tout ce que bandi pena bien faire a bandi musique liboso fali ayebani liboso fali mais na ndenge ya carrière solo ba bandi presque nzela mo. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est pour cela fali je crois bien ça en 2006 mais cause attendre sous na ba juillet. Voilà. Mais faire abimi ça en décembre en 2006. Voilà. Donc baza ba bandi presque carrière nzela mo donc c'est pour cela ba comparer bango mibali. Ok. Voilà, au bandé koloba déjà que Fali a commis un déclin. Donc Fali ngai na omona déclin ya liboso o epesa indice eza liboso concert ya Bandal. Ok. Oh ya municipal à Bandal. Ya municipal ya Bandal. Ezaki na 10e anniversaire ya fondation na ye. Donc c'est-à-dire que Natala pour ngai na yebe ki concert ya Bandal du fait que Fali a tiango Ophélie qui nous a dégâts. Dégâts. Et puis Bandal est amoukié. Voilà. Bah tout total que fallait attendre sa stade. Attendre sa stade de martyrs. Voilà Bandal. Bandal est l'autre côté. Ok. Mais dans les cas où on a moko ba 17h. Angoué mezati. Ok. Mais batu attendre déjà na kati. Là on a poussé ni pona les kakota liboso ya maison communale. Ngana kasi kutu ndeza batu ba bini bo batilingo c'est que des gars pena setoni na mama eloko te na yoki batu musu balobo bata fali ba koma obengana batu o ba wapi o batelema yi place nini ko ngana vanda kana en face. Donc prince yango avenir Thierry na prince na kwa na sabanzete on vanda wana. Voilà. Donc c'est-à-dire que makambo batu ba ko fali plein zaki akake ba reflaki ba ndako bengana batite bozo confondre ndebo bengana ki petit fali petit fali na ko kota na ntira o fali pa kota o ezaki approprié mais bozo confondre ngo te ba ndako bengte tout ça est vrai. Et puis ba bengana concert à Makiona et bien logo a te Virginie Mangango va bien te na sepela na sepela logo la Virginie Mangango va bien abi fa mbali boso to mona concert à Makiona na ndeni donc fali a créé batu au moins nde to mona ngi concert ya faire ndeze ki batu ba olela tant faire oyemba batu ba vandi nasi ba olela faire oyemba parce que fali be ba créer batu mo ndenge mwana ndeti mwana moto mona ki wana na concert gaze azabe pas ye wana ba je musala ni ka yango wana oh là là tellement sala musala kitoko kota fali ba zuye pe na kota gaze. Voilà. Donc ba Makiona ba peso la ba bité les ana yo on sa na ke fala oyemba siko otali nzembo fala oyemba yo mota ki moyena les ati na lukima ya misu on sentait oyemba na bien est-ce qu'on on la nini. Voilà, mais on dirait autotune ezaki na rendez-vous jour en côté autotune et bimete au moins tellement ton lobby tourne ma mototune siko tala siko motu ndenge oyemba yemo oyemba ke yemo nani ayebi ka oyemba bien te so yota ngolela oyo kangeti na nzoto na ochodine wa on comprend donc fali yemo ayebi ke oyemba ne bien te ok so yo oyo kangi po sebela nini. Voilà. Donc c'est-à-dire ba créer ba bilo yanga ba bien un concert à Makiona
Et puis, il y a de certains plans aux artistes à le Baka, selon sortie médiatique, il y a goûté CI. Habite en plein ailleurs. Deux fois, ils en ont un festival. Babengi ici, babengi babengi BG Manda, babengi Armel Omo, babengi Katifola, ngala ba fan nanga étant musicien. Au moins, tu fais festival, le quoi fait moi. Ok. Tinde l'invitation. Voilà. Parce qu'il y a fallu, ça y est, soit il y a un festival, moi, à Koto. Il y a moyen de négocier. Ok. Auto, et pas, na clergie a solo chibambalo akas a expliquer a bi fali abana oluka azo kende na ba festival so aki festival boeza kuna a kende kuna pour na visibilité na yi mais chibambalo pas ça qui a un mauvais cœur pas kabona mabena fali poupa non on peut toko koluba na nyonso mais atapuana ko sela kete ok omoni eloko ya kokosa e banana voilà et là, on a à créer et bana. Nga santarango même des abisso na droit batani sa absolu quoi. Bato ba sali ba criminologie, alors ba même temps ba questionner yo. Ba poser question mo boy, soit au bois qui mise na droite ou bien à gauche. Donc ba oyeba tant yo kosa. Voilà. OK. Donc c'est-à-dire biloko wana o ya loba na vana mnanga bité ata pas côté té. Voilà. Donc, le festival, on a, si réellement, si fallait, mais si tout le monde a concert, il fallait mindele la bête concert. Tout le monde a papa la biso ba loi mo makia. Loi mo ba beta ba. Nga ko to lo ndé ko na to wana ko so to ke musika. Viens papa koko na biso adaya pe asonam wendo koloso. Voilà. Akenda tourner mo beta na Europe na mindele ba papa wemba ba beta bongo. Papa m'a kenda au Japon. À quel Japon a ça la tournée à Japon ça la 6 mois. Ba vient na biso ba redi ba ko lobango. OK. Ba li joko pa bazala. Voilà. Vous comprenez? Donc ba papa m'a kenda Japon. O série ba zongi la biso ba yo beta concert à maman Ngebi, ba lati ba ni ba kitendi, il y a drapeau Japon. OK. Hein? Donc c'est-à-dire que ya ngona lo ba fali na comité. OK. Ti bo ba to lo ba ke o ne ba bité. Papa we mbazaka aigle ya solo. Yango mona bimana ba signe na ye wana pena ki atie pena bo aigle alobi ke na ayepe ko dévoiler ngona na concert asuka avant dai abi na ko dévoiler so azo yemba zo planer so fali yebisa biso yo tango yemba osaka ni ozo donda bangumba obini poko yemba mwe ozana osiko yebisa biso nana yo siko za aigle ya nini. Voilà, c'était la BG Manda. Toshite na biso déjà to comme biso na suka émission na biso. Moi question mon cas vite fait to moni to yoka ki ba kidnapper na biso bakangai ba. Ba kidnapper o ba yakota nungu na mboka na biso bakangai bango. Mais chose grave, bato ba na prison ba ko sala ici ba vidéo que ne baza en danger, bien boza déjà na prison. Boza en danger parce que bato oyo ba manipuler ki bino na coopération na bino, bazo tia bino lisusu en danger, bazo luka ba flatter bino ba sécuriser bino, mais une fois ka bolobi boko mis en danger. Et suite ya vidéo wana to mona ki basa ki su vidéo ndenge ba ko massacrer bango hein na kati ya prison wana na ibité okoki koloba nini na makambo wana juste en passant omoni dossier wana toujours baptisé manigance ou bien nini bango na ba sorti na bango na ba vidéo na bango ba keno ezaki juste ka ba manigance. Je crois que na nyonso ngai nako katalika mo penda te mais na analyse nga na sali elo ni la tsaki vidéo bango ba sala ki on les a solo. OK. Et par rapport à ba massacre o ba sala ki wana na kati. Po ba lobi ke na landi suki big boy suki na. Big boy. Ya lobi ke nenga saki vidéo ali boso ba ko beta bango kuna. Bon, siko bino yobi ke ba beta ki siko oyo sa su deuxième vidéo obengi na baninga. Voilà. Po ba beta bango bien pour sani. OK. Donc moko na nenga ba étude. Bovana na kuna. Bati ko sakana biso. Bavana na kuna. OK. So ezake bo oli bozana besoin ke bo funda général. Je ne sais pas. Mingi mutu batandi kombo c'est général
oh ba uto longola Voilà. kasongo Voilà. comprendre bango batangi kombo na yibo je ne sais pas vidéo na basala yango ka po na ye ou bien pour dévoiler batu tout au basala ni pour en réalité faire batanga batu nyonso Voilà. oye alobi ke oui monto na monto bataka na prison na ye po bakuta na te po na boy ba raison nyonso pesi mais malgré cela oui ce qu'on tant pour ça les vidéos pourquoi ba otanga général Kasongo Ok. pour ezana batu beli Et cause o po yende za preuve oyo to mema batu mi balé lo ni la kisi et cause appelle coaching. donc c'est-à-dire que boza so a besoin ya koluka motu ya général Kasongo pour boyebi que tam soit dévoiler ba secret na bino Voilà. peut-être Ok. on se comprend donc c'est-à-dire que eza pena ya pena ngai na certitude te ba vidéo na bango Voilà. na mona maman na maboke. Ok. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. On a évité mot de la fin et puis bah mbote na yo na bato balinga yo poto kabwana biso. Et là on a rôle baké en tout cas bato remonta ba jour J na évité jour J on comme sous. Il y a procès. Il y a procès. Et ça je pense que les 14 non? Non, les 19 pour les 14 là. Les 19 je crois lundi, entre lundi. Donc, et comme là, lundi mardi les 19. Jour J, moi, quelques jours. Jour J. Je crois que Fali, et ça, on a le barazal de maçonnerie. Ce que Sengeli va négocier à l'amiable, va s'allier. Mais ce que ça qui est commis à procès pour que juge Aluka Koyungula peut atténuer après son impact na dossier soit moko fois dédommager mon. Voilà. On a dit mama kambo et salama tant bakanga lingala facile. OK. Mon tant bakanga lingala facile to kinana Cour suprême. O azalaka président il y a CESAC à l'époque. Le rôle à l'État, biso eza privé to ndoko samba na l'État. Voilà. Bah, juge aluka ko kwesa l'État ti. Parce que en réalité ndenga kanga linga la facile to sali 3 mois. Après linga la facile yo zonga, en réalité il fallait dédommager. Voilà. Mais pona koluka ko kwesa l'État ti. Ba sala ke ba atténuer ba tia loka moi point d'égalité, ba zongi sika linga la facile et zonga ko fonctionner. OK. Comprendre? Voilà. Donc c'est-à-dire dossier oyo yango na bino ke et ya babilo mo sina na moni yango et puis na ba indiso baza ko bimisa wana que soit ba preuve oyo gote tamso ya ba to wana tamso juge na force pénale ya ko dénoncer bien ko le baki mutu tel akui pour ndaga. Mais ni n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que bilo onyo se na ba otala ndenge ke ya tempérament petit. OK. Bon moni ce ka fali akoyi na carrière ni nyonso. OK. Faut tala mo bien. Yango ne na biso donc eza iloko moko to zwango yango ne na sepelaki na master na tanga tala émission na. Voilà. Abaluki li batu na bango ayisi bango bi bino nde boche na nyonso ezoleka par rapport ya Gauthier soki ezaki Gauthier bimisi ba preuve et que ça solo. Bino monter bon. Artiste m'a chité. C'est ça. Pour sur le plan même marketing, biso tant to zoaka maloba wana que fallait poli. Bobomi artiste. Voilà. Carrière et artiste koufi. OK. Donc to zota mona ba anglais nyonso. Yanga la bi juge bon. Fallait le ba ke ba luka neni ya komema à l'amiable basonga. Et le que les tika Fali nana auto lo ba bien. Abi Gauthier a repère de l'eau côté. OK. Pour Gauthier ba yebi ete na minute ndako moyeba to komotanga komone pa pam. Voilà. Mais Fali o ya yebana et puis a même biso na ba dimension internationale. Lelo ye mtoza ba fouet. OK. Abomi carrière mbamo. Voilà. Donc faut faire attention na batulora ba Alexis. Alexis a moi mon mabe. Vraiment. C'est bien tant pour permettre à finir batu. Mais nanzela na ye lelo ba problème nyonso e comme il fallait c'est Alexis. Voilà. Alexis Wechi.
Donc, il faut faire attention. Si on veut continuer à nuire artiste, il y a aucun qui est au côté de l'artiste. On nous est fallu. Et là, on a beau ça dans moi. Mais, justice, c'est ça, Moussa, on a déjà, selon moi, na sali analyse na ngana mutu, na kono sko kozela na tala, et on les gagne. Ok. Pour Gauthier, Gauthier, tu as sali na vidéo. Alors, jusque là, Azan n'a pas preuve, mais le la dossier dans la justice. À l'accent na TV. Exact. Donc, c'est-à-dire que journaliste Azan a certitude, il y a makamunions. Voilà. So, et puis, nous, on que oui. Bon, quoi, ça y est. Il y a un autre lobby. Au lieu, il y a un cabine, bon, moto. Vous avez le barrage. Fallait aigle. T'as la justice, ça va en Angleterre. Donc, pour ma carrière, il a fallu netiger. Na minute mukie to mo beta maso mususu to mo ngila tam souffrir adversaire ou héritier à un téléman. Voilà, vous comprenez. Donc et ça vraiment ngai na analyse na ngasi na komi na tali yango pena na lamina Gauthier tanga lobi na ngamba dia te dossier na ndenge ya justice il faut ba juge bena ba yeba ndeni nyango katango. OK. Soit ba omona ke dossier Tokato lukakaka ndeni ya kwa tenue ba tia bango pied d'égalité pour que et le collectif tika ezaka ozu so ba biso tiko yo kate c'est ozu yango mona esa ifali we ba kwa ni so subate voilà ba dédicace donc kotoka na pesi mbote na batutu balinganga na banina Jean-Flix Bassassa Bassanda dans tel héritier testamentaire peu légendaire 4x4 de grands prêtres maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya 135 mois na ndaku et le mona yemoko Olivier Kabango parce qu'il n'y a pas si maître Magloire Kassongo secrétaire général de la parti politique AVC excellence Didier Boudimbo maître Papi Mbongo Singama Tembela Simandaku leader Yafuna na bossa maître Yannick Odia les cerveaux concert à commune en Galema, la fondation aux Alaba, tout au long, taï sentima les grands opérés, héritier vous qui n'a la crèche, qui guette Zemanga, moi ça peut me charon depuis États-Unis, Jérémy Yoka le potier, tout ça la rande que Yokanaki, Evelyne Nzaba, Mike Mwamba, Pasteur Bobo Manda, Jos Bafwa la mobile à Pembe, moi aussi à Pembe, bébé à Pembe. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Chers abonnés, s'il vous plaît, partagez nos vidéos, maximisez les likes et on peut tenter de s'abonner à Bango, c'est la moindre des choses. Donc, je vous aime énormément, moi, Katifola. En même moment, à la caméra, je te remercie énormément parce que nous étions en connivence avec toi et Berlin Gametoul à la régie, un homme intelligent. Merci au général manager Kolo, vice-FIMPA, 21 ans seulement. Ça se fait toujours, ma maman Doris, ça filme pas. Merci Nabilo Nyos Obolinga Rabiso, analyse Nabiso Yangoyo, invité Nabiso Bayaka toujours, et question Nabino, suggestion Nabino, commentaire Nabino, et qu'on a vraiment bienvenue, surtout conseil Nabino, et ça Nabiso vraiment bien. J'ai salué énormément ma famille, ma fille Percy Fola, je t'aime énormément. Laetitia Beka, Juliette Lingoto, Hervé Tedika Léon, Jojo Kokolo, Chancel Vie Enoka, ça c'est ma famille biologique. Je vous aime énormément, mon père spirituel, papa Richard Silabo. Heureux mariage à vous, ainsi que maman Miss Elaka Silabo. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Vous s'abonnez. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le